Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais un Mila, Bazako, Katesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bote papa. Papa, tu es en commune? Où tu es en commune qui s'est dans le quartier? Il est dans le quartier. Quartier Nabissoni. Ils ont quitté quoi? Éco. Comment on va érosion? Ça m'a dit à quoi? Bon, et ça parce que Bandé Zaka a un bimba awa. Ma camion peut venir au côté de Kenda, Bamboule, Betty et Bouki sont déjà des colo. Mais les Boukana de Mouika de Komali Bengigo. C'est là où il bani pena ceux qui bani la jusqu'à la quartier 1, jusqu'à la campus et mi campus et qui que on prend là-bas. Bon, oui, j'ai difficulté, les gars soutien pour transport comme on a moi au côté de sous-bézate. D'abord à par rond-point. Le côté où on a passé. Bon, ce qui va nous vraiment aujourd'hui comme monsieur le basu soutien pour bon on est bon mon araka et taille donc pour nata au sous commission de Mboula oyo tu éviter moi le basu mingezate. Mbote papa. Ah, tu es dans la commune. Bon papa, précisément tu es dans la commune ya Kisensu. Na quartier Amba, na terrain à Lubembu. Bon, demoni libulu et salami makasi bo. Salami ndenge. Bon papa, libulu oyo tokolo ba. En tout cas, nzele zaka moi mabe makasi vraiment. To bana pena ko leka moi un peu kaka bongo. To vanda be gouvernement yo no to sala nzela ko banda mateteti po route campus ya. Cimetière bana campus ça pesa bana kunda bana campus cimetière za tellement kangama. Nzela campus mobimba yango. To vanda ba nzele bandi ba to sepeli ba buki ba nzela ba buki ba banda ko to suku ba cheche ba limite. Misuku ba komo na mite matilo ba banga ke mukonzele ya ba kata su mapango. Mais à un moment donné nzele kufa kaka boetika la kaka bo libengi to yo ko nani ba pesa soit disant ba contribution mbongo ba lia soit disant to yebite. Yo to senga na vice gouverneur na biso ki sensu Nerombungu fumu banga moyo. Fumu ya banga moyo Nerombungu. Bo to yebite so pe ki sensu pesa ka ya yoto to biso pe le lobe ngapene afai na ki sensu be lobe na ko pela pe ba lar na kimi pe ki sensu na sondolo ngo libela ou be koma. To ça fait quand même na suicide sika to uta. Ko babi afo mela mai banza ka suksi. Kuna ne makambo. Tantôt kuno mona mai bien po koma mela mai ya pompe mais tantôt bana mela mai ya otoka na libulu boy. Nzela o direction ngo peneza ti campus. Soko keboy. Nengo talisi na sima mukongo na yo. Eke ti matete. Awa boy ndenge liboso na na talisa liboko na ngabwe. Campus université de Kinshasa. La difficulté ni ngo pesi na pesi ba étudiant pour que les classes. Ba difficulté pesa ba étudiant ba to sala moi remarque. Omoni à l'époque quand le président Kabila Zalaki ba étudiant mingi zaki so fouiller ça na campus. Ta ba kangi nzele tendance. Au moins ba faut ba quitter la boy ba leka na bango boy. Ba oya ko kima ba mbangu ndenge zaka. Nzele katana, nzele bukana tala somo donc to koma ko kolera na ba mapangu. Po mupaya ye ba kenzele za kata lupango na fata ka mutu mo afanda na quartier wana. Sikotana ne detida yebine makambo wana te. Azo kima. Akote gouvernement ça la ni bon nzela. Gouvernement to za ba congolais papa. Qui c'est sa commune?
Kisenso eza te ko eza toza na province te toza na kati ya capitale. Comment possible to lela tout le bakonzi bazoya tozolo batata lobi na biso nde bayoka ka biso te onde toza ba congolais te mo bakonza mboka to sengi na yo surtout président Fachi to vota yo to yebi koza mwana Congo ya to ndima yo to boya peka ndeko no Martin Fayulu to ndima ka yo po bino mbaboza ndenge moko bana mboka dona yo commission ndenge ngona bapaya to o biso to boya ki okoto na ngoma bapaya ou bien boza pe na suicide peka biso to fana na mboka ki na commune ya Kisenso. Mbote papa. Tona commune ya Kisenso. Quartier Mbuku. Nzelo ezaki bien raba moto awa nzela campus mais na comprendre te nzela ezaki likolo ta mais mystique minute nga David artiste na komanga na kata libengi yolo bebele te libengi bon na posa ke to se planète ba commune msu se pelaka yolo bebele manga pasi. Pour nous, bon, malgré on est déjà à la fin, pour nous, moi, je suis témoin de Jéhovah. Je suis témoin de Jéhovah, que Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jéhovah est là, Aza solo, Pebo Moïse. On est là, malgré basali le comme côté, yemo le kola zoya, il a ce que mon canon est quoi ça la nimi, asala. C'est ça mon souci. Nzela o ndenge bakonzi babanda basukisite ndenge ezobuka na bambula pe zoya déjà passe nango pour le moment ndenge eza boye nakokolo baboye ndenge eza kobwaka semika bapoubele kolokeni kolokota bapoubele eza bakote bamisika baka koplanire yango mpo balabala ezonga ndenge ezalaki.
Mbote papa. Ah, tu es dans la commune. Bon papa, précisément, tu es dans la commune ya Kisensu. Na quartier Amba, na terrain à Lubembu. Bon, demoni libulu esalami makasi bo. Salami ndenge. Bon papa, libulu oyo tokoloba. En tout cas, nzele zaka moi mabe makasi vraiment. To bana pena koleka moi un peu kaka bongo bongo. To fanda be gouvernement yo no to sala nzela ko banda mateteti po route campus ya. Cimetière bana campus ça pesa bana kunda bana campus cimetière za tellement kangama. Nzela campus mobimba yango. To fanda ba nzele bandi ba to sepeli ba buki ba nzela ba buki ba banda ko to suku ba cheche ba limite. Misuku ba komo na mite matelo ba banga ke mukonzele ya ba kata biso mapango. Mais à un moment donné nzele kufa kaka botika la kaka boli bengi to yo ko nani ba pesa soit disant ba continuer biso mbongo ba lia soit disant to yebite. Yo to senga na vice gouverneur na biso ki sensu Nero Mbungu fumu banga moyo. Fumu ya banga moyo Nero Mbungu. To yebite so pe ki sensu pesa ya yoto to biso pe lelo pe na fa na ki sensu belobi na ko pela pe ba lar na kimi pe ki sensu na sondolo ngo libela ou be comment. To ça peut quand même na succès sika to uta. Ko babi avant mela mai banzaka succès. Kuna ne makambo. Tantôt kuno mona mai bien pour comment mela mai ya pompe mais tantôt bana mela mai ya otoka na libulu boy. Nzela o direction ngo peneza ti campus. Soko ke boy. Nengo talisi na sima mukongo na yo. Eke ti matete. Awa boy ndenge liboso na na talisa liboko na boy. Campus université de Kinshasa. Na difficulté ni ngo pesi na pesi ba étudiant ko ke de classe. Bon difficulté pesa ba étudiant bon to sala moi remarque. Omoni à l'époque, quand le président Kabila Zalaki, bah étudiants mingi zaki sont fouillés dans le campus ici. Bah quand ils étaient tendance, au moins bon faut pas quitter la boue, bah les gars na bango boue. Bah oya ko kima ba mbangu nenge zaka. Nzele katana, nzele bukana, tala somme donc to koma ko coller na ba mapangu. Po mu paya ye ba nzele zaka kata lupango na fata ka mutu mo afanda na quartier wana. Sikotana ne étudiants yebine makamwa na te. Azo kima. À côté gouvernement tout ça ba congolais papa qui sait sa commune qui sait sa tout ça na province tout ça na capitale comment possible to la tout le ba konze bazoya to solo batata lobi na biso ndeba yoka biso te onde tout ça ba congolais te ba konza mboka to sengi na et surtout président Fachi to vota yo to yebi ko za mona Congo ya to ndima yo to boya peka ndeko no Martin Fayulu to ndima ka yo po bino ba bozandenge moko bana mboka dono yo commission ndenge ngona ba paya to o biso to boya ki o kote na ngoma ba paya ou bien boza pe na souci peka biso to fana na mboka ki na commune ya Kisensu. Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa na Kevin agence 16 j'étais à Mila Bazako Kadesa Kokola toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date,